Mama ya Kapi libanda, mama tout ça moi la kati na famille na Bota la racine. tout ça tata et tout ça maman mais Jimmy boy ça Jimmy de l'eau attaque na matamatenga il no kwa kapina kolia ye ngano kwa kapina kolia ye ipe crime nganga lelo lobi na bimi na kolia ye na bien on a kolia Jimmy lo rakoti likambo ya famille na kolia ye ngano kwa kapina kolia ye na kolia ye lelo yo ah même si Jimmy na kolia ye bo kanga na bo tala na kolia Jimmy ay ba on a kolia ye lelo Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Bota la racine. Allons-y. C'est fini.
tozana ndeko ya famille ya mama Kapi oyo bakufeli mama Kapi toso naye par rapport ya liwa ya mama Kapi ndeko Mbote. Bonjour papa. Impression les années par rapport à ndeko la bino ndinga kufi pina makamuni ezolo ba mebele bele tout mona ki tout à l'heure là vous avez un peu fâché to biki na matanga nyonso basika na bango mais oya yo tout mona ki wana zap vraiment na makamona na sima wana izani. Bon. Eza papa nanga eza moi passe attending na zui moi interview pour pona loba eza moi passe ezo sala passe ko perdre ndeko na âge ya komi wana tozalaki kozela nango te mais oyo eleki oyo eye subitement toyoki kaka akufi eza vraiment likambo ya kokoloba ebele te ezosala pasi na motema bino moko boyebi ezosala pasi na motema eza mbala liboso te eza Matou Samuel boyebi eza bizaleli na ye eza likambo ya liboso te ndeko na nga aza 3e po akufa tokoloba nini. Et maintenant, bah, te belé, bah, zolo, bah, que non, maman Kapi a koufi par rapport à surpoids, à combien de kilos makasi, il y a un cause qui est maladie. Mais bien nos familles quelque part, bozo qualifié de comme Matou Samuel, Moutalier, de Konabino. Bon, na ebité ceux qui ont ya liboso pe akufa ki abandai pe ko bazai pe malade mususu ya mi balé pe lisusu ndenge moko ya biso pe lisusu ndenge moko bon. Na ebité kozala pa mingi eza yende aza mwasi aleki basi nyonso to na Kongo wana munene te azalaki munene bien sûr ezali munene ya famille moyen na lobeza te moyen to kende benza tina muzindo eza te po eza pasi ezosala pasi tina ndenge toza boye ezosala nanu pasi makasi ezosala nanu pasi nzambe asala kaka ezosala pasi. Et ce que famille Nabino, maman Kapi, la famille Matou Samuel, est-ce que Boyo Kanezali, ti maman Kapi a koufit na lelo? Boyo Kane kozala ndenge nini kozalaka tango tokovanda soki tokundi nde toye nde tovani nde toyeba nini ya kosolola. Po awa moyen to solola nanu eza nanu mwa bien te. Eza matanga, tango matanga ekosila tango tokozala ensemble baba bimisa biloko na etoyeba ndenge nini kosolola wana nde tokoyeba nini tokosala. Mais par rapport à l'évolution, il y a maladie to banda makambo wana bandaki, il y avait des choses où vous remarquez qui oyo ils ont fait accuser vraiment papa Matou Samuel. Nazali awa pona wakize mutute eloko ezosala pasi ke ndeko akufeli ndeko na biso akufi bino moko boyebi mboka mobimba ezali témoin eza makambo ya kokende gauche droite te bon ngai naza wana pona wakize te ke Matou Samuel abomi mais bino moko boyebi ndenge lisolo yango ndenge ezali aboma ye te mais ndenge esi ekomi momesano yake akufelaka basi c'est ça le problème. Bon tozali wana te pona koloba ke abomi ya liboso akei ya mibale akei ya misato akei tokoloba nini. Voilà, merci. Dernier message par rapport à Batbazola Ndabiso. Bon, message ezali kaka ke matanga eleka nango bien. Tango toko kunda mowe. Tango toko vanda toyeba nini toko solola entre famille mibale. C'est ça le problème. Merci.
papa mato mosala nzambe asala nzambe opesa mpona conseil na famille na bakalisi baoya tant tokomaka na loyo toyebaki ete donc eza intensité ya koseneshire ya koswana ya kokamona bana baza na kati ozala sesese po aza te toyaka babrand aza te bakufa bakenya bayebi tout le monde ametali biso na sa moyo bapapa na biso lokola papa ntina bana baoka bandaka makambo ya kondima na mboko bakei c'est parti ke loba nzambe ezoloba oyo lobaki ke mutu na mutu nyonso botamaosoma mabele mpe royaume na nzambe eza ya solo moto ya moto akorande temonaka misala asalaki conseil ezali ke kobatela kilia otala bana baza na kati tati kopesa bango avenir. Merci. Papa
Kapi, papa ya Kapi Libanda, maman ya Kapi Libanda, maman tout ça moi la kati na famille. Papa ya Kapi, papa ya Kapi Libanda, maman ya Kapi Libanda, maman tout ça moi la kati na famille. Député Malera wala timwa no wana. Alali mwana matusa mwana ndako matusa mwana. Tite le lote poto. Timia wanga na semi wana. Yo timi yo sana. Timi yo sana. Yo tout ça tata et tout ça maman mais Jimmy boy ça Jimmy de l'eau attaque ça na matanga tenga ino kwa kapina kolia ye ngano kwa kapina kolia ye ipe crime ganga lelo lobi na bimi na kolia ye na bien on a kolia Jimmy lo rakoti likambo ya famille na kolia ye ngano kwa kapina kolia ye na kolia ye lelo yo ah na MC Jimmy na kolia ye bo kanga na bo talanga na kolia Jimmy. Voilà, tout ça, papa Nabiso, Philippe Lebasso, Boyebi, grand producteur, Oyo, a participé à P, na ba production, ba musicien chrétien et belé. De côté P, à la Katia mort, il y a clinique Ngalema, Tomé Campé, Kosoana par rapport à la circonstance de Comédie Bisso. Avant de commencer, bonjour, Philippe. Bonjour mon frère. Tokoti a on a katia clinique yo partager pe moment ya souffrance moment de tristesse au na ba musicien et puis aux faire partie aussi na katia ya musique mais impression les années par rapport ya liwa ya mama Kapi tristesse ça lui biso passé moto Monique bozalaki na ye atiki bino akei parce que liwa ils a séparation. Et séparation surtout et ça la passe dans mon thème et vraiment tout et ça lui s'est passé là tu constater que nous avons besoin de qui n'a besoin qui peut mener il y a des qu'on a besoin matou mais c'est quoi ça les sous-souté voilà. Voilà, par rapport à ce qui s'est dit Formato Samuel, Alekisi Kolia Bassi, Azolia Bassi au troisième mois si et comment il peut nous il y aurait qui en haut par rapport à Makambo Batwazolo Bawana pour na Yorobinde. Bon, ma copine ça va tu vois l'obaté, tu vas l'obana bango, mais on a dû s'appuyer na oba tu vas l'obaté.
nakoki kosappuye na oyo bato bazoloba te parce que oyo ekomeli ndeko na biso matu ekoki kokomela mpe moto nyonso tu. Je crois que oh bato bazoloba soki azolia basi soki nini je sais pas so bayebi place nini esalamaka esika nini aliaka batongo bango nde baza na bapreuve wana. Donc biso lokola toyebi te tozomona kaka ke liwa frère matu moto afabrike yango te. Liwa euti pa ya nzambe. Donc na nzela ya nzambe mpe nzela wana eza nzela ya moto nyonso tu. Soki otangi mokanda ya ecclésiaste elobi ke likambo na likambo eza na ntango nango, eza na likambo ntango moto efa botama mpe ntango moto esengeli akufa. Donc ekoki kozala coïncidence oyo ezosalama ke mama ya liboso akufaki ya mibale mpe akufi, peut-être eza kaka coïncidence. Donc je crois que tokoki kospéculer te sur yango parce que c'est la mort. Moto akoki koboya volonté nzambe ate. Moto azoboya volonté nzambe c'est que azotelemela nzambe. Oyebi na Bible so tali bato basouffra na kati ya Bible. Est-ce que oyebi souffrance o Joseph amona ovandaka na ndako ya papa na yo bandeko no 10 mon côté mais 10 contre yo baboyi yo basaleli yo likita bazwi yo mpe babwaki yo na kati ya désert. Na kati ya désert mais babwaki na citerre et na désert na lobi bien na désert sika mai ezalaka te mais batika ta libanda te akoki koso débrouiller mais babwaki liso na kati ya libulu o moto akoki komona ye te. Quelle souffrance hein? Et puis les babimisi obi babimisa Joseph babimisi lokola marchandise o azalaki moto akomi mbala mo marchandise. Entre temps Bible ezoba il était le fils aimé de son père. Donc Jacob aimait beaucoup plus Joseph que Banagnon surtout. Mais moto papa bandai ko lingaye akomi marchandise. Webi que Joseph akenda na Égypte sans chemise. Mais nzokande papa pesa kaye et lamba ya motuya tunika wa couleur belé à lata mais a diminué et ça passe. Et moto azalaki na ndako bato bandeki komemia ye bato bandeki ko respecter ye na papa na ye bazalaki bien makomi boy boy. Donc Joseph akomaki boy si makokoma boy à quel sous prison. Donc mais papa Philippe, ce qui nous pousse à se poser trop de questions, c'est que la famille à moi si on a rencontré des oncles, bango baso télémé la vraiment na kanda makasi par rapport à l'Ikambo. Est-ce qu'ils a pris la pamba? Je sais pas, peut-être bazan ba preuve, peut-être bazan ba preuve. Il y a mon baso ba cause dans la région so bazan ba preuve. Mais biso de ba preuve, on toujours beau biso de. En so bango ba yibi que bazan ba preuve. Il n'y a pas de problème. Donc, les choses sont au moins preuve. Il faut changer le langage à partir de la preuve. Mais jusque-là, on a dit que l'Iwa, mon fabricant Wazate, les Nzambe. Donc voilà. Par rapport à l'organisation, Binoban Nzambe, vous soutenir Ndekomatou Samuel, vous soutenez. Oui, soutien Zali, d'abord soutien moral. Et il y a un moment que tu as soutenir moralement. Et que soutenir quand frère Matouté, que soutenir même famille, maman Nabiso Kapi. Parce que Azaki pe Motouya, Azaki moi c'est Matou, Mazalaki Ndeko, il y a Libota. Donc, tu as pu soutenir les bottes à Maman Kapi. Au moins, tu as surtout awa. Mais soutien mon sous-pays Zolanda, peut-être soutien financier, tout ça. Mais il y a toute une équipe au Bazosa là pour l'organisation. Le coin est un peu en déplacement. Donc, tu vois, donc, tu as Bandeko, Bazali Bousso, Bazo représenté Bisso, le coin Ndeko Patrice, Baza Bandeko Belé, au Bazana Nakatia Commission à Bazo. Merci papa. Merci beaucoup. Mardoché, Kachala, Tokutipe à la morgue, il y a clinique Ngalima, qu'on a sorti, il y a corps, il y a Makapi, tu es 8 sur Naïmouki par rapport à la circonstance. Bonjour papa. Bonjour bien aimé, Zama Pambola Bino. Par rapport à la situation comme Libino, moment difficile, tristesse comme Libino, Mama Kapi, à Kofi, moi aussi à papa, Matou Samuel, moi nous anini par rapport à Pakabo Kobe. Non, moi nanga izakaka na zolendisa notre papa, notre grand frère,
papa na biso Matou Samuel azala makasi na ebeke likambo ekomeli biso eza pasi mingi mon côté vraiment akokanga motema mon côté akoloba ke likambo ekomeli biso esali pasteur toza na mawa tozolela kaka mama na biso grande sœur na biso mama Kapi. Par rapport à Makambo Izolobama, frère Matou Samuel, il est bassina et au troisième femme Azokoufa. Et puis famille peut tokumaki a tokoti famille ils ont aussi ka oncle aussi ka. Par rapport à Makambo wana, il est cause nini par rapport à Izolobama. Bon, loko ngana yebi ngana za leki ya papa Matou to sambela na ye église moko tokutana ka chaque fois na yebi bana na ye nyonso na bakombo na bango na yebi vi na ye ezala même mama Kapi auti kokufa ayebinga très bien abanda ko benga toujours papa abanda ko tungisa nga papa Madoche soki oboti mwana turo opesanga kombo. Alors frère Matou akufeli basi mibale makambo banto bazoloba loba ye akufeli basi misatu akufeli basi 6 wana eza kaka bilobela ya mokili. Et surtout bande on a besoin ya internet bozo exagérer. Frère Matou atikala kokufela basi misatu te ezala minete akufela basi mibale mama ya balidi au deuxième. Mais oyo banto bazoloba bazoloba kaka pona ko baby sa réputation ya moninga ko baby sa réputation ya mosali na Nzambe. Oui papa. Parce qu'on a senti que frère Matou depuis te ben causé pour na bilamba ya mama tisi ko na bilamba yete kena moke. Kaka ni famille moi simu teza kolo. Te o monitango liwa yaka ekomaka banto ba bande ko ya mwasi neti na minute oyo. Bazana pasi na motema. Na temps lokola oyo mutu nyonso akozala na kanda akoloba de n'importe quoi. Mais bango pe kala mingi te bazoya na biloko nyonso problème ezaki pesaki mo retard ya embouteillage mais biloko nyonso ezoya likambo moko ya mabe ezate. Moi question mo elingai mama Kapi watiki biso la fois passée alekaki na télévision alobaki que non frère Matou Samuel azamuto bakisi alobaki on vraiment na public biso non stoye baki yango mais pendant un moment bazonganaki bazongani na biso babotaki tant bazonganaki wana mais ce que eloni esalaki que mama Kapi liboso aloba bongo et puis ton azongi pe akufi mais bini mozolo bakaki non Matou Samuel ali basiti te omoni ye muto alobaki ye muto pe aye ko démentir yango eloko elobisaki ye eza kanda nayebi ke problème oyo elekaki mutu to ayebi yango toko bandela yango te parce que mama Kapi aza lisusu vivante te mais eloko ezalaki zuwa ya mobali na ye. Alors pour na ye amonaki neti ke mobali na ye aboye ye na mobali na ye esili alobaki maloba nyonso wana na kanda sima ya kobongisa omoni ye moko pe ayaki asengi pardon bazongani na mobali na ye baye kobota bana donc tokoki koconsidérer yango te. Frère Matou Samuel il faut boyeba ke soki balobi bato oyo basaleli Nzambe na musique na mboka ya Congo bakotanga ya mibale te bakotanga moko to mibale te sanke batanga frère Matou Samuel. Alors ndenge famille ya mwasi ezoloba makambo na bango wana bino ba chrétien ba musicien beaucoup ça ndenge na famille pour zongisa bango est-ce que botika ka bongo la dislocation to na divergence wana to bosande non tout le temps wa tozo solo la na famille makambo ekoleka bien ti tokomi na point ya ke le loko réseau bima tokobimisa koro te sanke sans accord ya famille mais ce qui les lots tozo bimisa koro ya mama Kapi c'est-à-dire que lisolo ezali tozo solo la mais oyo famille ya papa Matou bazo solo na famille ya mama Kapi tokoki ko exposer yango na télévision te quand même. C'est que le comment pona ko yebisa ba fan pe ya frère Matou Samuel OK baza ko ta biso partout na monde était pona situation oyo et puis bon passe mingi na ce qui ta pona ko apaiser bon tokoki ko yoka nini et pas non papa nazo yebisa bango ke bozala na kimia liwa esalema mpona moto nyonso makambo ezokomela papa na biso Matou bandeko na ngai boyokela ye mawa pe pasi parce que mpona ye chaque jour azolela bino moko bozotala pasi oyo aza nango chaque jour azolela ezosalela pe bien te. Alors bino banto oyo bolingaka frère Matou Samuel botika kofinga botika koloba
au contraire bo fortifier ye bo pesa ye makasi bo lendisa ye parce que oyo eza bitumba c'est un peu ça eloko na koloba parce que soki moto alingi moto na tango ya pasi lokola oyo moto asalaka ke alendisa moninga papa na biso akoyi na likambo moko munene makasi eza te ke ye avandi akani ke esale mabongo te liwa ezo exister et si ekomi alors tolendisa papa na biso azala makasi 1.13 merci. bato nyonso balekana bango tika koto vile eza concerne dalongwa kuna alekana toke Voilà, j'espère que Bouti Kolanda, Binomoko, événement qui comment est-ce que famille à maman Kapi, Siliki, qualifié Formatou Samuel, qui vraiment n'est en deux Koyoka, qui ont vraiment et Formatou Samuel aïe à partir de 15h. À partir de 15h, famille à moi c'est le que non. Formatou Samuel la famille naïe bazaki kuna na salle basali ba cérémonie kuna et puis tant Formatou Samuel a commis awa famille naïe ba koti na kati pour robimisa bébé famille à moi si etika libanda to éviter pourquoi Formatou Samuel a boyi famille à moi si bakota na kati et selon makambo to kuti awa information to kuti awa bon bisto ba journaliste to za du village tout ça pour toi tout ça pour te raconter tout ça comme ça dans l'impartialité mais makambo to ki awa ne to commenter sur yango. J'espère bien qu'il ne bande ne bisa bino que liwa ils ont fait moko naturel mais auto ki awa to bi peut-être que tu affirmer en peut-être que ça les makambo ya solo mais to solo ba makambo oyo biso to yoki liwa ya maman Kapi, ils ont tellement mystique oyo